liwa ezana premièrement liwa ezali accomplissement ya parole de Dieu. Sotangi na mukanda ya jeunesse nzambe azoyebisa mutu ayaki mabele ozonga mabele. Pourquoi liwa yaka? Liwa yaka parce que tosalaka mutu asalaka mbeba. Mutu asalaki mbeba atosaki ba instruction ya nzambe te. Par là wana nde liwa eye koya na mukili. Par rapport ya mbeba oyo mutu asalaki ebenzi liwa. Des choses où d'autres pasteurs vont nous bamoter. C'est quoi la différence, pasteur Vincent Makel? Bon solo katina yeso. Febanga sangwana écouter les ngana ndaku dimanche. Lorsque na otaki église, na zongi ndaku na se poser mukie nezalaka na fongoli connexion. Na moni bala moko ndeko moko akomeli ngai. Atindeli ngai lien émission mo wasalaki na évangéliste Michel Ekutu. Ati comique à Koufi. OK. Na beta ko mo kara na monaka loka ti bika ba titre ne za la rat, ba titre rose a titre mo pour attirer mutu. Après maman servant de Dieu, maman bénédicte a robenganga. Et arrive vers ba 19 vers singa non évangéliste. Ogité ba biso que évangéliste écoute Koufi na bien on a moyen le mo mais na ki si na ngote za solo. So biso ba jeune lelo na lingi to lingi te to le kala beta piana ota ko rete na papa mshuna bata to lingi lelo to rete ya maman bandi bo chic bo jar ba monyo na veste ba monyo na dip ba monyo na ba réseaux sociaux ba monyo ba biloko moko ya danser ce ko tellement temps nzambe na le comité ba jeune lelo ba o précipiter ko kende ko luka ba kisi ko kende ko beta ba mankiona ko kende ko sala ba faux prophétie ko kende sala ba délivrance le kuta po azwa mbongo na facilité yango moni ezo précipiter liwa ba porte ezo fungwama tozo mona lelo basali ya nzambe belé eza pasi ba koma na 40 ans eza pasi ba totaliser 40 ans d'âge. Pourquoi? Parce que ndenge l'homme de Dieu dobaki mutu nyonso alingi à s'apparaître. Abima na voyageaka na kendaka Dubai na sala une semaine na kendaka ba voyage ba mona nga na zo kende ko kende voyage eza mabete eza malamu mais o kende lango na ndenge nini yo ba ko monter ba tumsu mo ba bimisa ba no de gege ya foti na bango te eza place ba kende ko kota ya so ba musu ba bimisa ba terme moko boyo ko prendre te mutalo musu alobi ke nini abakata braiza eza nzambe ko nane bango te eza de place ba koti. Moi, je vais me dire que je vais imposer bango. So ngo beta concert be faut ça ba signe o eboy. So ke campagne na yo louer campagne na podium mana ba signe o ezanga te. So yo condamner ba te pone ba kendaki. Oui. Tote ko perdre Moussel Nzambe Farmalola. Emmanuel Farmalola. Tote ko kufa akufa pe kana accident. Akufa pe kana ba accident. Parce que vraiment tout le comprendre des phénomènes ya ba accident ngo. Tout le monde est comme se répéter donc chaque année donc et ça dit à quoi? Voyage le pas basala nzambe comme yola lola. Lelo père son âme o atu kufa évangéliste Ekutu. Toraki projet nga ki Canada moi ezoya. Toujours après préparation à voyage faut muta kufa. Faut pas que le voyage on nzambe o mema ba o nzambe te. Va voyage ba linga ba ki eza volonté ya nzambe te. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko tamaka yango, Oh na Vincent Makeba. Voilà, to pesi bino mbote mingi bande ko nyonso bozolanda biso na numéro na biso ya sika na Ciel Ouvert TV. Boyebi tango nyonso toyebisaka bino Ciel Ouvert TV ezali chaîne na yo pe ezali chaîne nanga. Ezali chaîne oyo ezo propager la bonne nouvelle. Ezali chaîne oyo ezo zwa ba information na source pe ezoya kotalisa bino yango. Nzambe apambola vraiment DG ya chaîne oyo Ciel Ouvert TV, le patriarche Vincent Makela nzamba apambola ye. Na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola.
na caméra na moni équipe eza au grand costaud na moni frère Nabiso Caleb Makela na moni pe frère Nabiso Belvin Makela bazali wana vraiment lelo eza vraiment ya koyinda nzamba pambola bango na ba initiative oyo bazo sala na nzela na caméra nazali ngai moko te nazali na confrère na ngai mosala ya nzambe évangéliste Cédric Makela lelo ngana ye vraiment tokosala ba analyse pourquoi la mort pona nini ba jeune serviteur de Dieu bazokufa avant l'âge. Pourquoi? Donc les autres tozalina mosala nzambe nde to partager vraiment ba idée wana to sala ba partage na ye vraiment avec beaucoup de respect to repesa bino bozo vraiment ba kiti bolanda biso vraiment avec beaucoup d'attention peut vous partager émission peut vous s'abonner beaucoup ça jamais déçu à ma gauche je suis avec l'homme de Dieu que je dis bonjour shalom l'homme de Dieu. Bonjour shalom pasteur Flamme d'Angola pe na pesi shalom na bandeko nyonso tout baza à travers le monde entier bazolanda CLV TV pe bazolanda biso na pesi bango ba moté ndenge ba confiance CLV TV comme chaîne na bango oyo bazalaka édifié bazwaka vraiment parole ya Nzambe pire comme Nzambe ya patriarche apambola bango. OK, merci Nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola biso apambola pe bino bandeko nyonso bozolanda biso en direct na ciel ouvert TV oyo ezalaka chaîne oyo ezali 100% bonzambe tango batangaka ba chaîne chrétienne na mboka na biso na Congo babandaka na ciel ouvert TV et la chaîne oyo ezoloba bosolo na ebandeli tolobaki pourquoi ba jeune serviteur de Dieu bazokufa avant l'âge vraiment ezali kambo oyo ezo tungisa bato ebele parce que babengaki biso balobi na biso vraiment tomeka kolobela nano sujet oyo yango nalobaki na ebandeli ke nalobaki na bandeko nyonso bozolanda biso bolanda biso vraiment avec beaucoup d'attention pour vous partager émission oyo avec Mosal Nanzambe tokomeka kolobela pourquoi les jeunes serviteurs bazokufa avant l'âge. L'homme de Dieu évangéliste Cédric Makela l'homme valable avant to kota na sujet o tozolobela vraiment le tozomona basala Nzambe bazokufa avant l'âge na lingi non ko mekana no osana analyse kufa ezano nini kufa ekota pona nini avant de décortiquer thème o to lobeli na tongwa lelo. Merci beaucoup pasteur Flamme avant na loba na pesina no moté na patriarche Vincent Makela azali DG à CLV TV pe azali représentant légal de l'église assemblée évangélique communauté ya Bereka Mobimba na pesi vraiment moté place azali Nzambe nae azala toujours ana pona ko batela ye pe na famille Mobimba famille Makela. Et yami balé na yeko pesa ba mes condoléances na famille aux éprouvés à évangéliste Ekoutou Michel Ekoutou asala ba émission asala pe émission mi na CLV TV Patrice Abora pe ndobo kati na ye ayoka pe Nzambe anzimela Nzambe à travers ya maloba ya Nzambe à travers pasteur Vincent Nzambe pe a sala ki ya ko msala Nzambe mais ataki kotika biso uta mukolo ya samedi vraiment akufi na fleur d'âge pe à son âme pe famille nemo bimba mes condoléances famille chrétienne pe la famille biologique na ye vraiment biso no sotoza na passeport za moko ya ba sali pe ya ba jeune o to sala ba pe musala Nzambe kati na ba réseaux sociaux na biso Nzambe vraiment asunga molimo na ye. Merci beaucoup pasteur Flamme pour la question tuninga liwa ezana nous premièrement liwa ezali accomplissement ya parole de Dieu sotangi na mukanda ya jeunesse Nzambe azoyebisa mutu ayaki mabele akozonga mabele pourquoi liwa yaka parce que tout ça là mutu asalaka mbeba mutu asalaki mbeba atosaki ba instruction ya Nzambe te par là wana nde liwa eyeko yana mukili par rapport ya mbeba oyo mutu asalaki ebenzi liwa eza accomplissement to mona liwa mutu akufi to mona liloba ya Nzambe ele karaté parce que Nzambe lobi ekokisa mayango to mona lobaka mutu akokufa yango mutu akufaka mais Nzambe na Bible so tangi même na mukanda ya bapiso mona Nzambe apesi biso même na ba âge mutu akokufa nango abi les plus robustes akokufa na ba 75 ans ba 80 ans que les quand même atala ba 90 ans pour comme appelle ba 100 ans mais to mona lelo ndongo lobi liwa ekomi ko précipiter mingi et pas ba jeune serviteur to mona ba sala Nzambe ya mikolo ba papa lokola ba papa Nkelani ba papa ba pasteur lokola ni makanzu le mona pasteur Vincent Alobera comme on a mona été mais baza ba papa ba umela rami lokola ba muzadi na bala ba kufi na ba jamais kete ba kolaka ba papa le tomoloko ba komi na ba jamais kolo ya milai ya likolo même ba papa Manuel Mbi
oh kufa na âge moko ya likolo mais lelo tout le monde a jeune serviteur liwe omi ko précipiter pourquoi nous tout linga question parce que biso ba jeune serviteur lelo to lingi to apparaître to lingi vraiment vie ya Roselata ya Nzambe ti to lingi tango komi musala Nzambe mbala moko fona tambo na mutuka elo liboso na linga fona tambo na mutuka fona tambo na soma ba veste ya cher ok eza na temps oyo Nzambe pesa reyaka so tangi témoignage même ya Patrick Chevesa makela nga na tsaka modèle nanga parce que na vanda na sama kolona na mona oyo Nzambe a utiliser ye pe na mona makambo esalama nenga bandaka so ki bana mikie tenge Nzambe zo mema eti koma na tana ye makambo to moni ne bande ba Patrick Chevesa na ba okete ya na lipapa musuna bata e katanya te sete abambi papa na sete mona aibisa biso jour soir était na l'église mo na ndako mo boye sete kangami na tapi na porte anda kwa liponga ya ndako ba afinte ma prière mo boye pa longoli sete côté si oui eza ba temps eza ba période Nzambe alexa mutu na brisement alexa mutu na désert alexa mutu na temps ya nini oyo ya be preuve peut-on au ma mir ndengo Nzambe apesi wa bozwi so biso ba jeune lelo na lingi to lingi te to le kana beta piana o tawo rete na papa musuna bata to lingi lelo to rete ya mamu bandi bo chic bo ja ba monyo na veste ba monyo na dip ba monyo na ba réseaux sociaux ba monyo ba biloko moko ya danser ce ko tellement temps Nzambe na le comité ba jeune lelo ba o précipiter ko kende ko luka ba kisi ko kende ko beta ba mankiona ko kende ko sala ba faux prophétie ko kende sala ba délivrance à lokuta po azwa mbongo na facilité yango moni ezo précipiter liwa ba porte ezo fungwama parce que tant porte ezo fungwama liwa ye moni porte ezo fungwama au kota au sala makamuna ye merci vraiment pasteur. OK, merci l'homme dédié mo sali Nzambe na ba argument na yo oyo au pesibiso na ba ndeko nyonso parce que l'on biso ndeko vraiment partager émission oyo c'est très important ce qu'on partager en Nzamba ko pambola yo Nzamba pambola na ba argument solide oyo yo utiko talisa biso Nzamba pambola yo ngana lo bakaka boye selon analyse na ngai la mort c'est la désobéissance kufa ekotaki na nzela na désobéissance oyo Adam na Ève baboyaki ko obéir na o Nzamba lobaki na bango à ce moment là nde kufa ekotaki pe to monaki na tango ya kala bato bande ko koma na ba 900 ans mais à cause ya désobéissance nde to monaki kufa eyaki kokota nazo pesa mes condoléances vraiment na famille ya mowei o autai ko tika biso les samedi vraiment Nzambe vraiment ayamba molimo na yo évangéliste Michel Ekoutou vraiment c'est un homme dédié puissant c'est un homme dédié oyo abande ko sela Nzambe vraiment na ndenge ya solo mais tozala ki surpris to moni accident et salami ba ke na hôpital oyo ko kufa vraiment Nzambe azwaka lokumu nengana lo baboye eza ye moko kaka te mosala Nzambe ya liboso akufa na ba accident eza na basala Nzambe belé bakufa na ba accident mais biso to ye awa pona ko critiquer te mais to ye awa pona ko partager mawa ya mosala Nzambe ote ko tika biso na famille chrétienne na famille na ye biologique o bazolanda biso vraiment Nzambe a fortifié bino Nzambe mutu apesaki pe Nzambe mutu azwi to tika kaka lokumu pe kembo ezonga kaka epai na Nzambe l'homme de Dieu a oti ko soulever eloko moko eza très important vie appréciée tozomona lelo basali ya Nzambe belé eza pasi bakoma na 40 ans eza pasi ba totaliser 40 ans d'âge pourquoi parce que ndenge l'homme de Dieu lobaki mutu nyonso alingi à s'apparaître abima na voyageaka na kendaka Dubai na sala une semaine na kendaka ba voyage ba mona nga nazo kende ko kende voyage eza mabete eza malamu mais o kende lango na ndenge nini nga nazaka na mwasi na poto donc ngai nde naza boye naza na mwasi na poto donc mwasi na ngai aza première soutien na ngai premier partenaire na ngai bien aimé dans le Seigneur kozala na mwasi na poto eza mabete mais aza mwasi ya lolenge nini est-ce que aza ozana mwasi na ndako okomisi na mwasi musu na poto yango nde ezoboma biso ba jeune serviteur tokufa avant en convier na mon évangéliste Cédric a commis na Jeep mais tantôt Jeep évangéliste Cédric a tambola nango tam mususu assemblée ki pona mwana ye moko boye mwana ye apambolami asali mosala Nzambe don asombeli Jeep
mais ngata na omona ndenge wana na yebite ndenge évangéliste Cédric ndenge apôtre Idi Amin azwi dip wana ngapeta na Rolanda na ke kosimba kisi yango zomona ekomi pasi lelo ba jeune serviteur de Dieu to leka 40 ans ekomi pasi tozo kufa na se à 40 ans tozo kufa na se à 30 ans pourquoi parce que vie mingi ezozala ya pressé bien aimé vie à pressé et futaka te vie à pressé réponse nenge zali nini mabelende ekoyamba yo l'homme de Dieu namoni vraiment eza pasi mingi parce que l'homme de Dieu évangéliste Michel Ekoutou asalelaki nzambe vraiment na ndenga solo to mona ekutu ndenga bande ko yamba patriarche Vincent Makela na yebi ke ko balancer image au moins ndenga asalaki émission na patriarche Vincent Makela ayamba kaye vraiment c'est un homme de Dieu alaki bien to bande ko solo na ye bien mais l'homme de Dieu tant yoyo kaki sango wana selon analyse na yo salaki ndenge nini vraiment pasteur Flamme liwa ezara eloko mo mabeza ezara buntunyo surtout mabe ke ba uzala adeti ya diable nde mutoro se pe liwa so ekoki sangwana na muto bozaki azaki approche na yo soit boye balaka na ye bozaki ko solo no ko sepela na bono partager mes baide bono partager même lilo banzambe na ye soko yoki kaka sangwana ata na niveau nyo surtout oyo kaka mabe oyo ka passe fait banga sangwana écoutez nga na ndako dimanche lorsque na otaki église na zongi ndako na se poser mukie nezalaka na fongoli connexion na moni bala moko ndeko moko akomeli ngai atindeli nga lien ya émission mo wasala ki na évangéliste Michel Ekoutou atikomi ke akufi OK na beta ko mo kara na monaka loka ti bika ba titre nezalaka ti ba titre rose a titre mo po attirer mutu après maman servant de Dieu maman Bénédicte a robenganga et arrive vers 19h singa non évangéliste okite ba biso ke évangéliste Ekoutou akufi na bien on a moyen le mo mais na kisi na ngote za solo et pas bisinga geza solo na PC mote na poto c'est il get c'est ma opé bien qui a confirmé en vraiment pasteur Flamme lorsque na yoka ki ango esunga ngate n'aura qui passe na mon moment imaginer et apparaître na mon ndenga ndo ya nande to nokutana na ye anosa mi be mission na matonge na l'application ana to nokutana wana be mission presque mingi anosa ba journée ba kutana wana ba sala be mission wana même ba les René de la désert nani nanyo bande réunion sur basala be mission kuna ndokutana na bango wana to kutani to solaka to partager ba idée vraiment na mon imaginer et apparaître nga et paraître jour wana liboso na nga sala nga passe makasi vraiment na moni bato bazo sala ba émission bazo le ba biloba loba parce que Flamme moni mutu ne toza beto da ba homme public de toza ba ki to mato comme da homme public bato poto ba yebi yo bato Afrique ba yebi yo bato Asie ba yebi yo Amérique ba yebi un certain pasteur Flamme lelo so likambo ekomeli yo mutu na mutu aroluka sala analyse na ndenge ne mena osepela mingi ba analyse mutu ro sala faut sala ba analyse ya ndenga malamu parce que évangéliste Ekoutou azaki voyouté azaki musali ya mabeta azaki musali ya nzambe anosa ya nzambe quelque chose na niveau na ye nzambe mo muta juger enregistrer mais biso to yebiye azaki ko sala nzambe na force nyonso na bo jeunesse na nyonso ami pesa ki ona mambu ya nzambe ba émission na ezaki mingi ba émission chrétien anoya ma mingi basali ya nzambe na solo monete ayamba jibe ayamba batu ya mukili mais anoya ma batu mingi ya nzambe vraiment na obeta c'était côté wana soki batu bazo bo sala ba analyse bo tika mutu na mutu asa analyse na ndenge na yi vraiment aza musali ya nzambe et là on a le basu pasteur Flamme biso ba serviteur lelo surtout ba jeune serviteur na lo ba papa te moni ba so tali bien ba dérapage mingi sala ma ba scandale mingi sala ma eza ba serviteur de Dieu ba jeune obani na 18 ans avant 40 ans so tali ba dérapage mingi sala mama mingi ya mabe eza ba serviteur de Dieu ba jeune o to kuti ba papa le ba patriarche Vincent to kuti ba papa le roi ba John Lokadi to kuti ba papa le roi ba patriarche ba pasteur Idi Amin to kuti ba papa le roi ba papa Kelen bazala déjà na place biso ba jeune toye photo landa lo lenge bango batambolaki amen biso lelo to komi ndenge to le belo komo be il faut na za moi si na poto ba to le ka be mission na YouTube il faut pour na za la bien faut na za moi si na poto mingi pe bazana moi so na poto moi si morote na France azana fiancé na Belgique ana fiancé na Suisse ana fiancé oh musala nzambe na États-Unis azana fiancé na Allemagne ana fiancé na Canada ana fiancé partout ana fiancé bon surtout ba fiancé na ye parce que au monde na mutu yango azana ba fiancé wana
azala na bango mpe sembo aza sembo te alingi bapesaka mbongo mutu mosusu abengisa na poto mutu mosusu akende boye yango moni ezomema basa na nzambe na liwa mpo bafiance wana oyo tozwa Pasteur Flamme oui nazolanda yo toyebi lolenge na bango te lelo monde ya mabe ekomi tozomona ndeko oyo bazokanga ye ya braquage Honorine tomoni na chambre na ye auti poto amona poto omoni mambeleke na chambre ne bamakambo ebele bapantacre banini ya bamami ota bapyramide me bayebi kaza mona poto bosoki omuta bongo batuni ye nanu mikolo osamba batuni ye question est-ce que osambelaka alobi nasambelaka te tomoni vie apressé babasi bafiance oyo tozozwa na pesa exemple ya ndeko mwasi oyo abraquage wana aoti obrake bobi aoti poto aza mwana poto aza mwana mwasi me tala sikoyo bamakambo oyo bamoni na chambre na ye sikoyo soki azalaki fiancé ya mutu kelki ngai yo oyeba pe te basala nzambe bango mpe bakontrolaka te mutu yango ozozwa fiancé na ye est-ce que aza mutu normal est-ce que mutu yango apeti no mbongo yango azwaka ndenge azwelaka mbongo wana oyebi te kaka posa nazala na mwasi ya poto nazala na fiancé abengisaka na poto soki nzambe na lion na yo nzambe ayebeki osalela nzambe na afrique nzambe atiaki yo na lion na yo osalela nzambe na congo précisément na rdc to na kinshasa so oke poto mami okutana nango vraiment Pasteur Flamme il faut tout changer ba jeune serviteur tout changer vraiment analyse ndengana sala muki yango voilà merci mosali nzambe nzamba pambola yo lelo vraiment évangile échangera te évangile ndenge toyebi ezaka na puissance ti lelo ezaka na puissance mais bato nde bazaka na balolenge na bango parce que ote makambo nzambe bebi makambo nzambe bebaka te parce que nzambe abebaka te atikelaka kaka ndenge azali nzambe ya Abraham Isaac mpe ya Jacob mais lelo nde bato mingi oyo te ozofingisa kombo ya nzambe bafingisa yango te eza yo moko nde mosali ya nzambe ofingisa kombo na yo ofingisi na kombo ya famille na yo mosali ya nzambe apambola yo oyebi osoulever eloko moko eza très important omoni soki babengi yo mosali ya nzambe il faut être sérieux na makambo oyo ozosala mosali ya nzambe bible olobi mosali ya nzambe azalaka na mwasi moko mpona mobali moko mpona mwasi moko eloko moko yo soulever peut-être biso tomonaka yango eza succès mais ezomema basali ya nzambe ebele na ruine mosali ya nzambe oza na mwasi awa oza na likangu awa oza exemplaire te ozofongola baporte ye moko c'est pour ça lelo ekomokamwisa biso omona un homme de Dieu babwakeli ye mbaso un homme de Dieu babwakeli ye maladi ya pese un homme de Dieu mais soki oza mosali ya nzambe mbasi ekozwa yo te soki ozotambola na alignement soki ozotambola na kobanga nzambe mbasi ekozwa yo te lelo pourquoi pas tokokoma na ba 40 ans nga na obetaka asiete pourquoi pas tokokoma na ba 40 ans mpona nini parce que tozi bacorps étranger tokotisi yango na makambo nzambe oke corps étranger soki okotisi yango na makambo nzambe bien aimé esala bitoto oyo baluba balobi ekosala bitoto na évangile mais ntango na mutu na yo soki okotisi corps étranger na makambo nzambe yo moko okofongola baporte inutile yabaka yango se babwaki mbasi ekozwa yo soki basi kombo na bakende yango mpa nganga ekozwa yo mosali ya nzambe pourquoi parce que nzambe alingaka mélange te aza nzambe ya jaloux aza nzambe oyo alingaka mélange te c'est pour ça tozomona lelo basali ya nzambe ebele bazokufa avant l'âge eza mpona nini parce que tozokotisa bacorps étranger na makambo ya nzambe c'est pour cela l'homme de Dieu même temps on a yokaki sango ya mosali ya nzambe évangéliste Michel Ekutu esala ngai pasi parce que na parcours na ye asalaki nzambe na ndenge sengeli asalaki nzambe na kobanga nzambe parce que tango ayaki na sama kolo ya ba patriarche Vincent Makela parce que patriarche Vincent Makela azaki côte na ye azalaki kopesa ye ba conseil azalaki kolandela ye même patriarche Vincent Makela tanga yambaki sango wana vraiment esalaki ye vraiment pasi mingi parce que kobungisa mosali ya nzambe ya solo na corps de Christ eza lokola na koloba eza lokola eza perte moko grave plus de 2000 soldats parce que les gens moko ezalaka plus de 2000 soldats donc kobungisa mosali ya nzambe lokola ye
Ils ont perdu beaucoup ya makasi na corps de Christ. Oh, même le patriarche fait ça là. Et ça qui est vraiment pas sur le but. Ah, ils ont perdu na corps de Christ. Parce que Aza vrai, Aza qui vrai serviteur. Aza qui serviteur, il y a un mélange. Mais c'est vraiment un serviteur de Dieu, il y a un mélange. On les a perdu. On a des bénéfices pour quand il y a diable. Mais Bishop l'homme de Dieu vraiment, mon anabiso vraiment, il l'élo, ils ont ça la passe. Nakobungisa un homme de Dieu de la évangéliste Miché et Kouchou. On tika kibiso samedi vraiment. Molimo na nzamba ya mbango. Molimo na yo epema na kimia. Biso ba o tozo tambola na kobanga nzambe te. Tozo mona musali ya nzambe. Nzamba yebaki abande ko sela nzambe na voie normale na solo metala accident et meme na kokufa. Et bongo yo o sela nzambe na désordre. Soko na yo ko zande ni l'homme de Dieu. Pasteur Flamme et là on a ngina pe s'appelle biso ba serviteur ba jeune. Toli ko envier trop. Hein no lo ba lo ko ana. Moi je dans liwa makasi. Premièrement, oza musala nzambe de babenga biso de nzambe a leka nzela ya basali ya ba père na biso ba leka nzela ya biso ke basali yanto ba consacrer biso take basali. Mais mingi tozomona nga naza na grâce ya nzambe. Nzambe asalenga grâce. Mais na okanga mana flamme aza mutu oyo alingi ba vie ya okende bikende. Flamme aza mutu alingi ba vie ya kosimba bakisi. Flamme aza mutu ya kwa vie. C'est tellement nazana flamme mingi. Na bongi ba monzela. Mi ko mona ba misusu baza bato banosela nzambe. Mais environnement na bato azo kanga bazo kutoyer. Yango moni biso ba père na biso ba peksa biso n'importe quel musala nzambe ko kanga mana été. Ayi ko mutu muso ko étouffer ministère. Influencer yo na mabe. Yo yebi même bande romo batinde so même ba message. Dans la plateforme, mais il y a une plateforme, il y a l'église, il y a soutenir. Mais attends, tu as un Gmail, tu as un moutambo. Tu as un moutambo. Moi, quand tu as un message, il y a une réunion, il y a sa connexion. Il y a une connexion. Il y a une flamme, il y a une l'homme de Dieu. Si que le Corana. Connexion de la Saint-Esprit. Amen. Connexion ni ba c'est la biso. Mais ça va jeune belé bazana lisanga ba ele bino plateforme to yede yo o tambola mikile be na biso ka ke po okinelo so za vrai serviteur faut ka voyager. So ke poto nous za vrai serviteur ba o ba na ba ke poto te. Tout ça ba faux serviteur. Ya moni za ko bato bazo ko envier biloko wana place okindana yebe na liwa. Ko bungisa musala nzambe isa perte mingi même na lola. Parce que nous avons dit que nous mission. Au gagner ba âme, au compte bato na bokonza likolo, mais yo mission no suki sangote. Ils a pète. Vraiment ngala oyi ça va sala nzambe mingi pona mutu nini o rozala na ye. Pona mutu ni po parce que le monde est baby. Tozo baté nana za vrai, nana za faux. Mais sur oza mutu oyo ovanda na makolo za enseignement ba papa oyi ba ke musala nzambe oza faux. Parce que tout le monde a ba pepa na biso. Tokutana to sur la capé, tokutana na ba séminaire, ba rassemblement, même sur na ba conférence. Au moins il y a mutu so 5 numéro. Faut tokutana, faut boyer, to boyer ba mutu ali azoya. Aza moment faux. Nga comme les pasteurs na poussa ba musika na nga yo yebi. Et belé ba komela nga message tokutana na place boy. Tout ça la réunion mobe, tout ça la plateforme mo, tout ça boy. Tokutana boy, tokene kutana boy, to zambongo. Yo yebi mais na résultat ba parce que na zo enseignement ba papa. Amen. Kovanda pemeli ya papa le roi la patriarcheivesa makela koza toli na bango eza grâce. Amen. So ta monta la muto zuya bo détecter a oza mutu mabe. Ba papa le roi la même sur ba nani ba pasteur idami moto kutanaka apeso toli be ovandi se na mutu. So ba sala nzambe minga ba jeune ba lingi toli te. Bani ko ka toli ba papa te tellement comme dans l'église. Toi comme dans voyager. A comment voyager? A vu fiancé na France, na Belgique, na Brésil. A prophétiser pour na bango. Batina ke dim, alia abdim, alia offrande, a sala raboy. Ah to ça surtout ya komoni liwe zo ya mingi pa ba jeune pasteur Flamme. Il faut to fongola mi subiso ba jeune o to lingi ko apparaître ni ba mona wa be ozala elengi aso les pas Jésus-Christ. Amen. Tout est nzambe. OK, nzembo moko ba yemba ka peut-être batu. Batiraka attention na ngote. Mais ça chanson moko prophétique. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu.
nakozonga na nsima te nyonso na nsima Yesu liboso nyonso na nsima Yesu liboso nyonso na nsima Yesu liboso na lapindai nakozonga na nsima te. Jusqu'au bout avec Jésus. Jusqu'au bout. Peut-être batu mingi ba comprendre nzembo yo te. Pe nzembo eza rare oyo kango na ba église. Bien aimé oyo zolanda ngai mon frère. Na yebe ke émission ya moko na lelo eza po ebi ki sa jeune serviteur moko boyi. Eza po ebi ki sa jeune servante moko bozolanda biso. Tala sika ba mimaki yo. Tala sika ba mimaki yo lelo ozo comprendre te obima kuna ndenge nini. Mais tikanga na yebisa yo. Tikanga na yebisa yo. Il y a encore le temps. Bible obinini. Espoir ezali na ba onions bazo vivre. Na yebe ke ozolanda biso ba cotisio quelque part ya mabe. Ozo yeba te ba biso ke soko bini awa odola liboma. Mais je t'assure ma sœur mon frère et sika batie yo nzamba zali. Benga patriarche fait ça makela ba numéro ezali wana. Benga apôtre Idi Amen bazali wana oba osambela pona yo bako bimisa wana esika wana oba yebisa kyote aba kotaka. Et là, chemin, il y a non retour. Mais si quand on a yebisa yo, Nzambe o biso to ndimela, azan Nzambe oyoyo, a obimisa one esika wana, et pas Nzambe impossible les alakate. Na yebi ke ndenge to sala analyse bo, ezala ba jeune serviteur rebelle. Baza convaincu na maloba o tozoloba, tala, tika ba kisi wana. Bible lobe nyonso na sima Yesu liboso. Muta kosa yote Yesu bataka ye liboso ya nyonso yozo sala. Soki yo tie Yesu na sima na yo otambola na nani. Lelo biso ba jeune serviteur. Tozo Yesu ozalaki liboso na biso lokola éclaireur na biso. Tozo tozongise na sima. Oyebi ke un éclaireur. Soki aza muto azolakisa nzela. Aza siko molesika molili ezali azopesa lumière. So un éclaireur aza liboso soki bozwi ye na liboso bozongise na sima botambola ndeni. Dans la Bible dit jamais les deux aveugles. Baroko tambo la nzela moko. Bible dit moko ordindisa moko na libulu. Pourquoi parce que bango bali baza aveugle. Bato nyonso bozwa Yesu ozali modèle na biso. Ozali Nzambe na biso bozwa ye bozongisa na sima. Otambola na perdiction. Tala ningo dinda libulu. Mon frère, il y a encore le temps. Yako tika mabe oyozo sala. Yako retourner vers Jésus. Natangeli oka basala Nzambe mibale. Natangeli basala Nzambe mibale oyo soki yo ye opre na bango. Solution kozwama na vie na yo. Ezali patriarche Vincent Makela na apôtre Idi Amen Linzoke. Soki ye kaka pa basala Nzambe mibale oyo. Ata bakisi balobaki esika yo koti obima te yo yake pa na bango. Parce que bango baza basali ya Nzambe o baza sans mélange. Baza basali ya Nzambe o Nzamba bengi atie pe atindi. Yo yaka luka bango pe Nzambe na bango aoyoba na kokangola yo esika oyo yo okotaki. L'homme de Dieu vraiment lelo ezana basali ya Nzambe mingi. Bakomi ko regretter esika kotaki ba yebise ke soko bimi awa obela liboma to kokufa. Ori ko s'adresser nini selon analyse na yo. Bon, selon analyse nanga basala Nzamba bongo il faut ba nga elo liboso na obeta CT bazala toujours kana se ya ba enseignement ya papa na bango milimu biso pe so to na se to saki ba enseignement ya ba papa molimo te mais lelo na biso passer flamme yo yebi même susu to kangami na ba camarade mususu pe ya ndenge belé mais pe to koti na ba monde wana bilo mso za la ba reflater to sa yo l'église to soutenir yo to pe sa mbongo boye moi bilo wana ta na mona yango na mona de côté ya père spirituel na papa Vincent. Tant que tu as un métier, tu as un service, tu as proposé un bon boy. Tu as un papa Vincent, tu as exagéré. Tu as biso mais là c'est ton commis peine à la place en peu mais tout le monde est en réalité. Bah proposer que non bah tu l'église, tu peux son bon boy. OK, et ça mutambu. Pour toi rencontrer dans le monde là ba kangi, comme musa na bango. Faut te ya maté ya mususu ba comme te maté ya ba hérésie. Au tiers des sang de Jésus. Bah peso maté na bango roté ya yo ko le monde magambo. Loba place bo apeso ba expliquer yo ndo ba mingi makambo boye yo ba comme monter ba tumsu mo ba bimisa ba no de gege ya foti na bango te eza place ba genda ko kota yo so ba musu ba bimisa ba terme moko boye ko prendre te mto musu alobi ke nini abakata braiza eza Nzambe ko condamner bango te
Il y a déjà place ba koti moi ba bimeza isusu te ba mi ko imposer bango so ngo beta concert be faut ça ba signe o eboye so ke campagne na yo o louer campagne na podium mana ba signe o ezanga te so yo ko condamner ba ote poni ba kendaki mais lelo ba ndeko no ba kete o ba proposer bango o azoyo ka biso oza serviteur na teka serviteur de Dieu jeune te eza ba papa misusu pe mona ba koti na monde wana misusu ba koti bo mikolo ozaki no dans les bons omoni pia ko pia ka te o ke ta nzambe ne comité Nzambe a la na ye a repesa yo. So omoni ke nani kiningani Patrice fait ça comme na rage. Akomi asumi le pango boya ke poto ake Dubai. Yo siko no tano comité. Yo surtout que na ngolo ya tambola na ngolo kala. So yo siko mo landa pe fona koma na Dubai na koma na pe na tambo na rage. Na pe fona na somba ba bilo na pe fona na ke pe na avion pour na ba sa Nzambe ba champion so matina avion face à selfie. A filmer à Dubai, à tenir mon moment na TikTok. Et si quand on a commis, et là on a commis singa bâti. Tout le monde a commis un avion à filmer. À tirer. Ok. Bah Moussa Nzambe batinde biso ya ngwana te. Moussa Nzambe batinde biso to gagner ba âme pour na bokonja likolo. Oza voyage. Oza libala wana. Après libala na okende éternité na ok osala ngwa. Faut ba ke enlèvement zali. Faut ba ke nini suka mukile zali. Moka elakezi ya biso ezali lola. Il faut passer dans Nzambe ko enseigner batu passer dans Nzambe ki après la vie la vie continue la vie monsieur ezali to kende place Nzambe benga biso to zala ki ai sebsoni na kwa bo zabino so akuta oni na basimisa na basa poto ya tika kio o sa la Nzambe atika kio o sa l'évangile yo comme ça l'évangile basi to tika to changer vraiment merci beaucoup pasteur Flamme. Voilà na dédié émission oyo na Sœur Aïcha Kabika. Sœur Aïcha Kabika, il nous suit en direct. Nzambe Apambola yo, Sœur Aïcha Kabika, Angelou, babengaki Angelou Central, Nzambe Apambola yo. Partagez vraiment l'émission Oyo, puis s'abonner dans Ciel Ouvert TV. Voilà, merci. L'autre dédié, je crois, les années passées. Oui. Tu as perdre Moussel Nzambe Farmalola. Emmanuel Farmalola. Tu as fait un accident. A coup fait un accident. Parce que vraiment, tout le comprendre des phénomènes de accident en go. Tout le monde est comme s'est répété donc chaque année donc et ça dit à quoi? Parce que Flamme phénomène de accident ou pas basala Nzambe oyo surtout au ba coup faire accident au mingi tout le monde a toujours ba gêne. Baza ba gêne. Phénomène oyo to lo belango parce que vie appréciée. N'importe où bandelo mille fois la vie appréciée. Surtout les miens père son nom Farmalo là, bah témoignage va balobi qui mais avant ça l'accident na Otaki Braza. Otaki Braza après yeboé ainga qui était ya accident de Salamaki. Azaki pe na projet à voyage. Bah on a toujours na projet. Le voyage pas ba sala Nzambe et comme le roi Lola. Voyage le pas ba sala Nzambe comme le roi Lola. Le père son nom o kufa évangile Koutou. Tu aurais dit projet qui est au Canada, moi et Zoya. Toujours après préparation à voyage, il faut que tu aies faut pas que le voyage, on dit que ma baro, Zambété. Le voyage, on dit que la volonté en Zambété. Et là, on a volonté en Zambété, Zambété a aussi qu'à opérer qu'il était. Il y a un moment où ça Zambété va kufa. Année passée, tu révélé dans le Congo. Farmalo là, il y a kufa pekara et comme il a pemé ni karaba. Mais peut-être qu'il a pemé la banine. A Koufi, peut-être que j'y ai août, au moins à Congo. C'est ça. A Koufi, Pekaka, Otaki voyage, Otaki à Braza, il a préparé qu'il y ait des poteaux à Koufi. Frère, évangile, c'est coutu, Pekaka, Nengewana, et ça, c'est que les jeunes, les poteaux, qui ont vie appréciée. Tout ça, l'Anzambe, voyage, Roya, la mission de service qui est en Europe, Roya. La mission de service qui était en États-Unis, Roya, Nango, Zana, c'est Makolo. Zana, toujours, na écoute. Zamba c'est le grâce tout ce qui a vie apprécié na obeta CT parce que liwa na so na de comment ça la émission abi na prophétiser qui pour na évangile c'est coutu rappelle la prophétiser pour na Farmalola et on même Farmalola na liwa ya na prophétiser pour na bango liwa est-ce que après prophétiser pour na bango faut pas ça peut ba ligne yo ko sala ke liwa na yate yo prophétiser liwa. Faut faire des malheurs. Faut que non liwa na prophétiser pour na bino. Bon, pour ça la maté, faut za la boy, faut tambola boy. Yo bara non la moni au kufa au sala boy. Pesa pe ba gima pour mutu ato ça pour liwa ne yate. C'est un peu ça passer Flamme. OK, merci pour l'analyse na yo vraiment Nzamba Pambola yo on nous signale déjà il faut to clôturer vous à la dernière analyse na biso to ça la pour na to clôturer. Ngana ngana lo baboye les prophètes des malheurs
les prophètes de malheur tofanda kimia biso tozalaka likambo efe salami obimi na TV yo bimi na télévision ye on a ba image oyo sadika le même jour otango date oh otango date oh en 2023 la prophétisaka ce sont des mensonges et c'est un mensonge biso tolingaka yaka kopesa biso tactique ya makambo kolekana nini na décembre leka le bac na décembre na date siege et ko salama événement boye salama boye oui to mona ba patriarche fait ça makera ba loba to mona ba apôtre Idi Amin ba loba et salama to mona ngo salama ezate ke événement salami ya ye abengi cameraman na ye mbango sali mbala moko nini live boy ote botiango une année passée tala wone za ba ce sont les prophètes de malheur to ni ba biloko wana te c'est pour ça ba biloko wana pe nzamba o sepela nango te nzamba lobaki boye les jeunes serviteurs de Dieu nyonso obo tambola na nzela mabe soki bozongi te nzamba banda ko éliminer ka biso ka bongo na tie en général parce que biso na makambo wana salité tozala te biso tozabana ya ba patriarche Vincent Makela na ba apôtre Idi Amin tolanda mulongo na bango basimba kisi te et bo biso to simba kisi pona ni to simba kisi te c'était parce que Satan fait le côté. Le côté. Parce que Nzambe o papa na biso bandimela biso to servi ba Nzambe o ya bango. To ndimela ba Nzambe o ya bango Nzambe ya nani? Ya Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour cela jeune serviteur de Dieu o yozo landangai. Faites attention. Épée ya Nzambe za ko telema. Pona batu nyonso oba osala mabe oba otambola na alignement te nzamba osani abana olongola bango tambola na obanga nzambe zonga retour à la parole jeune serviteur jeune servante retour à la parole apôtre Paul alobi nini alobi pour moi la mort est un gain apôtre Paul alobi nini abi pona ngai kofeza litomba. Attends, on a confié dans le monde en Nzambe. Est-ce que yo zolandanga? Est-ce que la mort est un gain pour yo? Est-ce que ça gain c'est yo confi? Est-ce que au monde en Nzambe? Est-ce qu'on a la tranquillité? On a la RDS ou bien on a la Sheol, na lieu de tourment? Dis-moi. C'est pour cela tout ça là attention. Yo ozotambola na mabe, tika mabe, ça tambola na nzela ya malamu. Zongela nzela ya malamu tozobeta CT. On ne vit qu'une seule fois. La vie est la brillante. Moutabe karata kambara moko. Soto kufi lelo, bien aimé mon frère, tu pars. C'est pour cela que toza awa pona ko critiquer te. Toza awa pona ko kabola mawa na collègue na biso mosala nzamba solo évangéliste Kuchu Michel. Wa tika ki biso esa biso pasi. Asala ki nzamba tiki ba trace ya malamu. L'homme de Dieu, sinele biso to clôturer, o ezala ki analyse na nga suka na sali na yebite analyse no ya suka ya émission ngolo bani. Vraiment to komi kaka na suka bato landi biso ne bandeli tina suka bakata tina. To lobi te pona to kisa mutu mo mutema pasi non to lobi ka esili le Seigneur. To lobi ka o nzamba loba na biso à travers ba papa na biso. Okay. Bible o to tanga yango ma mutolo ba ezaka na Bible. Zama bitango apetuni na sha osayela nzambe sayela nzambe kolanda bikende kendete kobunga nzela te okota na zamba otiki nzela okoti na zamba okuna zamba kuno kuta banyama mabe bakolia yo basala nzambe o balandi biso nzambe vema asunga bilo o bolinga botengama te parce que pas Satan liwe ezali okufa trop jeune otika mission ya nzambe kolinga to tika mission ya nzambe lokwa sa mission tika ki mission aboti te asali te akufi kolingate comme la paye on a vu na yo. Vraiment merci beaucoup. Na bande connu surtout ba joie qui libako na biso de début à la fin nzamba pambola bango. Bandimbi à CLV TV pe balandi à CLV TV. Bon s'abonner, bon partager émission oyo. Bon tika CLV TV te, bon soutenir toujours CLV TV. To era toujours pour na koloba nzambe alingi biso to loba. To tanga marate, to la narape mukilité. To ba pete que to ça la base, biso la CLV TV base de Jésus Christ. Tout ça la paix que le rôle batalana batala biso to ba besoin ba vie belete vie on nzamba pesa rabiso to batala rabiso
eza teke to sala biloko mo bepo pe service vie wana eza pas nzambe te pas nzambe eza vie ya solo vie wana eza vie ya batamukili vie biso ninga vie oyo nzambe apesa biso batala biso nzambe so atali biso to pambolama. Merci beaucoup na ndeko alandi biso pe na pesi mbote na DG ya CLV TV représentant légal ya église Veille de Bereka place singa nazako evre papa nanga molimo Patrick Chefesa makela na semi mutema na pesi toujours merci parce que ba enseignement na ye yango biso to tambola na enseignement eza lokola nzela tola na nzela o wala kisa biso yango to tambola nango partout do kende to mema toujours évangile wana nzambe vraiment pambola ye. Merci beaucoup na basala nzambe nyonso ya Veille de Bereka ko banda na Patrick Chefesa makela cordon wanga ta biso nyonso tout na pesi bino ba merci banzimi nyonso tout oyo bayokaka Patrick Chefesa makela nzamba pambola yo pe na pesi église les rochers sali et pas apôtre Idi Amin na pesi bango pe mbote balanda toujours makolo ya papa na pesi bana nzambe nyonso tout balingaka évangéliste Cédric makela nzambe apambola bino na bosanité Bekla Ibi la servante de Dieu Sephora makela na bosanité Olga na bosanité Faï makela mobimba nzambe apambola bino Divin Losambo Joëla Flajo na pesi bino merci ba mbote boza la place wana to kota la prochaine émission. Voilà, merci nzambe apambola bino ba suggestion na bino ba message ezali wana comment message tindela biso message eza ndenge yo kolinga okomi message nzamba pambola yo na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na frère na biso Caleb Makela tozalaki na frère na biso Belver Makela na pesi mbote na sœur Aïcha Kabika Léone Angelou Central, que Dieu te bénisse. Na pesi mbote na Bénédicte Tipatoka, elle me suit en direct. Nzamba Pambolaye, na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonja Bruxelles, prophète Condé de Paris, Maman Bijou Condé de Paris, na pesi mbote na maître Daniel Tumba, maître Julio Consolata, maître Idi Amin Linzoko, maître Daniel Tumba. Na pesi mbote na bana nyonso ya les rochers sali, bana nyonso ya vallée de Bereka, et je salue Maman Joëla, Maman Flajo, Maman de Miradi et Joyeuse. Na pesi mbote na bana nyonso. Vincent Kouke fia question Francine Dipinda. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola bani na bila ye. Ciel